Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows Denar TV. Merci Navao Balandi des shows Denar TV. Ce que Talingamba Albosso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es solo la lissus ensemble, kakandé to solo la des shows Denar TV. Maman Nabiso a bengi na des shows Denar TV. Maman lobi des shows. Lobela sujet oyopo eza problème oyetungi singa par rapport ya libota nanga. Quel est le problème? Maman lobi boye des shows. Tobotama ki na famille na biso, question ezala ki na famille, papa na maman babala na ki mais ezala ki libala moko forcé entre les deux familles. Tant papa na maman babala na ki, du fait que papa alinga ki mama te, babalisa ki mama na makasi, na papa pour na ba intérêt entre ba famille. Oyebi kaka ndenge ba famille ezala kasoye ba yebi déjà que famille moko eza na mwa bozwi, bakoluka babalisa mwana na bango na makasi pour les intérêts. Bref, babalisa ki papa na mama na makasi, libala na bango ebanda ependa ko marché te, libala ya papa na ye na mama na ye, wana bango bazalaki bana mike. Mama lobi papa na biso abanda ko beta mama na biso na ndenge ya mukete. Papa azalaki soka azo beta mama, tu peux pas croire. Eloko ya muke kaka okozo atakiti ya bambi mama na elongi mama pasuki zolo makila bablo mo bon ba brutalité. Pourquoi? Bolingo wana ezalaki penda bolingo bien te, ezalaki bolingo moko forcé entre les deux familles. Bref, maman lobi tango abandai kokola bazali na ba difficulté ebele tant que ba parents bazali na bolingote entre bango mibale tant que maman na papa bazali na bolingote bana pe bazali na ba difficulté ya kokola éducation na bango ezalaki un peu raté un peu négligé na sens wana. Voilà, maman lobi tango azalaka mwana muke mama kulutu na ye pe abokolaka ye tango avanda kovanda pa mama kulutu na ye. Maman lobi des shows ngata on a bandé kokola nazali kokola vraiment mbangu mbangu moni bano bakola ka mbangu mbangu mais maman azalaki na ba poil ebele na nzoto mukolo musu bandé ko sokola na ndeko na ye cousine na ye atali na nzoto amoni na ba poil abengi maman na ye mama kulutu na ye abengi maman na ye abi ah maman tozo sokola na tel mais tel azana biloko assez c'est-à-dire azana zambagorine. Mama kulutu na ye atali mama na biso na nzoto ah aye komona penaki mama kulutu tellement mama na biso kolo lisolo azalaki muta ba poil na nzoto mama kulutu amoni ke ye aza déjà na zambagorine na niveau ya C comprendre loko na zoloba mama kulutu na ye azwaka makasa moko boye afini yango na ba poussière moko afina achaka ye na C na ye ya kimwasi ba mama ba yebi mama na biso alobi nzoka mama kulutu na ye ndenga achaka ye ba makasa wana na C. Mama kulutu na ye abebisaka kibo mwasi na ye depuis bo mwana. Mama kulutu na ye wana azalaki basio ba voyageaka ba Brazzaville à l'époque oyebi ba mamo banda okende ba Brazzaville ba mbongo ba kisi ba mama ba kisi bato banda okende ba Lomé ba série wana. Mama lobi mama kulutu na ye pa azalaki mutabanzela Brazzaville bakenda kozwa ba kisi na Brazzaville kuna na bato banda okende Brazzaville en fait. Bato banda okende Brazzaville kokeluka ba kisi ya ba commerce. Mama kulutu na epa kenda kozwa ba kisi ya Brazzaville abanda ko voyager. Mama lobi bien ke nazaka mwana menaye bakazwaka makasa moko afina na ba poussière moko boye achaka nga na se na nga kimwasi. Or nyonso wana ekende na ba effet na vie ya mama landa lisolo oye bandenge nini makambo ezokendo suka. Bref, mama kulutu abebisaka ye na bomwana. Mama lobi boye. Tant to banda okola na famille tozalaki na ba difficulté ebele. Du fait que papa na maman balingana ka bolingwa solo te problème ezalaki pona biso tokola bakola ki en désordre yaki kokoma nta moko akoma ki na moi âge du fait que nakola ka nazalaka vraiment mutu moko ya ba poil ebele na nzoto naza mwasi kitoko tango nazokola nazalaki vraiment mwasi na kati ya basi mais problème ezalaki na maman atikalaki kozala vraiment na chance ya libala te maman lobi des shows mabala na kota nde mabala ya kokota na tanga ki mabala na tembe mobali okozwa azuyo kaka bolingani tamuke boboyani okozwa mobali alingyo na tamuke oboyani c'est-à-dire mama atanga ki penza mibali pe atanga ki mabala à l'époque
Maman lobi des choses vie nange bandai ko marché te. Vie et bebaki pourquoi ba parents premièrement bazali na bolingote entre papa na maman bolingo moko ezalaki forcé et puis échec nango ekitaki pa na biso bana éducation ezalaki bien te et dede mama kulutu nanga abebisaka nga na bomwana azwaka makasa moko tango yaka komona nzoto nanga nde nazalaka très bien nazalaka vraiment mwasi azokola kitoko poil nzoto mobimba esalaka ye jalousie ndenge amona nga na eta wana ya bien komona mwana moninga azokola bien azwa ba makasa wana achaka nga na se abebisaka nga. Bref, mama nzambe ayaki kopambola ye ayaka kokutana na mutu moko quelconque babalanaka mutu wana nde ayaka na mama na poto. Mama na biso aza na poto. Problème eza nini? Papa na bango akufaka à l'époque na ba 2004, mais d'ici là mama na bango auti kokufa sikoyo awa na main. Mama na bango akufaki le 1er mai. Mama tango akufi esengaki batia mama na morgue. Esengaki ba ambome mama na bango. Basangisaki ba mbongo bapesi ba ambome mama, mais problème eza na libota na bango na Kinshasa. Mbongo ya matanga bango bakomi ko kabola. Soki mutaya apesi cotisation, ba cousin na bandeko mususu bakaboli ba 10 batie na poche. Na fungoli parenthèse rapidement pour te comprendre. Oui, actuellement matanga na Kinshasa eye ko leka na fête ya mariage. Bato bakomi ko kima matanga pour dépense et leki na fête ya mariage. Mais ça la bien te. Par contre, topesi ata merci na gouvernement. Batika mesure wana ya kosala ke mutu akufi, balongoli mbala moko na morgue ke cimetière, c'est très important. Actuellement matanga komi soki mutu akufi, il faut ba louer une grande salle, il faut ba installer salle ba mamwe belé ba musique, je ne sais pas ba armée des morts, soki bo benga bango ba nani. Ba ya ko mema cercueil. Donc tant de dépenses au bato bazo ko susu ko kunda batute. Likambo matanga na Kinshasa eleki na fête ya mariage. Mutu soka kufi na Kinshasa bozoe bate boko banda wapi boko suka wapi. Il faut ba salle installation ya salle, il faut ba louer ba musique, batu na matanga balingi su kolia pondute. Na matanga mutalingali ya ngombe. Na matanga mutalingali ya kaka Thompson. Na matanga mutalingali ya kaka soso. Non. Ok, kala tomona iso matanga eza batokisi pondu ya kotokisa. Bakalingi Thompson bazo servir bato na matanga, mais matanga lelo ekomi tapage. Matanga ya lelo eleki dépense ya mariage. Muta kufi faut balatsa ye voile. Biso to yebaka kala mutu soka kufi bakolatsa ye elamba o ya ye ya bien parmi bilamba o ya zaki na ngotango zai na bomoi. Bakolatisa ye batie na cercueil bakekunda. Soka za mobali bakolukela ye chemise na ye ya bien o ya banda kolata na bilamba na ye balatisi ye batie na cercueil bakundi. Soka za mwasi également bakozwa maputa na ye ya bien banda kolata balati ye liputa batie kitambala na ye na mutu bakeko kunda. Mais lelo matanga ekomi plus que le mariage. C'est horrible. Kokunda mutu lelo il faut boza na mbongo pas moins de $6,000, soit plus de $10,000, mais c'est beaucoup. C'est trop. Alors biso to soutenir peut-être décision ou bien mesure au gouvernement na biso pe na Kinshasa bazui ya kosala ke mutu akufi kolongwa morgue directement bakene na cimetière, c'est très important. Batika bato bapema décision en eza bien. Parce que lelo kokunda mutu na Kinshasa yaya il faut zala. Mutu soka akufi ozo simba mutu. Tozo koka kosomba comment dirais-je? Tozo koka kosoigner mutu te tango aza na malade. Mais tant mutu akufi tozo bimisa mbongo o eza vraiment énorme par rapport ya auto sala ki tango azaki na bomo ipozo à traitement. C'est contrairement difficile. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Maman lobi des choses tant maman na biso akufi et comment qui question ko sangisa mbongo. Totali que du fait que ba dépense eza trop. Na poto a tozana batu déjà basala ba maison na bango, basala ba cercueil, bazwaka ba matanga en charge. Maman bayokani na mutu a poto, ba pesi mbongo tu, bazwa charge ya matanga na bango na Kinshasa. Famille na bango na Kinshasa ba siliki. Yo lo tinde la biso mbongo na maboko, to kunda awa na Kinshasa, yo pesi mbongo na batu na bino a poto po baya kozwa matanga en charge, famille ba siliki, famille ba moni mabe pourquoi cop et kufi. Pona bango balingaki mama il faut tinda mbongo wana na Kinshasa, bango bakata ba intérêt na bango et le reste ba kunda nango mama. Oyebi ezo sala bien te na poto awa biso peto na passe. Bandeko na biso na Kinshasa bango bakansaka so muta kufi ba bengi o sikoyo. Yo fungoli ka valise otindi $10,000 ba kendo kunda non yaya.
na poto ape tozomona mamonambwa na poto pe passe ezali eza na bato mosusu papa akufi mama akufi na Kinshasa adefi mbongo ya kodefa awa na poto po atindela bino na Kinshasa ye awa na poto atikali na croix atikali na kulusu ya kozongisa mbongo ya bato adefaki mais mbongo wana eke na Kinshasa bino bo dégrainer bo diviser yango par deux bo kundi mutu le reste bo kaboli bo le yango na facilité mais côté bimi boyebi difficulté tikali côté mbongo euteli boyebi difficulté nini etikali pa mutu wana boyebi mbongo azui na poto po atindela bino euti wapi. C'est ça la question. Maman na biso azo regretter comportement ya libota na bango, surtout plus maman le ki na bango na Kinshasa, tango ayoki kaka ki akotinda lisusu mbongo te ba pesi déjà mbongo na compagnie moko boye ezwa matanga en charge. Bagendo sala libulu, basala Pierre Tombal et le reste des choses, maman le ki asiliki alobi nga kutu ko benga lisusu te. Tala webi batu na Kinshasa ba oye bateke biso pe na poto toza na passe yaya passe eza partout maman na biso azo regretter lobi tant maman na bango ebembeza na se bakundi na nu mama te bande ko na Kinshasa ba bandi deya ko beta nzembo ya mabele elisi yaya webi matanga lelo to yebite kaleza yi mutu soka akufi yaya po boya koyoka ba nzembo mususu wana ya pambala ya mokili c'est après hein c'est après mais lelo zomona ebembeza na morgue bato bazo beta n'importe quelle chanson bazo bina na bango bamsu bazo mela ba whisky bamsu bazo zela ba intérêt c'est-à-dire mutu soka akufi et komi dienda na Kinshasa soki bozui matanga komi dienda bato bakolia na sima muziki baza bato bakolia na sima salle baza bato bakolia na sima libulu baza bato bakolia na sima biloko kolia pe bazali mais c'est difficile maman azolela lobby des shows problème eza na libota nanga yango wana comment maman nanga akufi azana na se na morgue. Maman a koufi le premier à la morgue. Déjà les trois en attendant bazilaka ba manœuvre nyonso banda ko sala po ba kunda maman. Bango déjà ma belle lise zo beta. Bato bazo bina swede na matanga. Maman lobi bambongo batindaki po ba ambome maman na Kinshasa. Ba ambome maman le reste ambongo ba kaboli. C'est-à-dire ba famille na biso mo na Kinshasa bazo kanza biso batuto bima. Tozaka na bisika to kenda obimisa mbongo te yaya. Passe ça partout. Bambongo msu totinda ndengwana na sima otikali na problème sérieux ya bambongo wana mais ba famille na Kinshasa ba koma omona ngoje et plus de cas eloni tunga etoloba batu na Kinshasa ba komi ko préférer kutuke mutu akufa po ba ya ko louer ba biloko mutu akufa po mususu aluka ba kopi na kata liwa mutu sala bien te et sali mawapasi na soni maman na biso alobi des shows luka obelela comportement ya bandeko na biso na Kinshasa baye barake awa na poto pasi pe zali ko luka ko kende ko luka mamba minene po boyebi ke yaya za na poto leki za na poto famille za na poto yaya na poto to loko tambongo te na poto pasi zali biso nyo soupe zo sala pasi soki problème matange ko ina famille mutu e baluki oye bato ko sala nini parce que ça demande beaucoup d'argent yango moni même to sepeli ndenge komi ke mutu akufi balongwene morgue bake kunda makambo wana abu pia décision na tokosenga pena na Kinshasa na bakonzi ya RDC etikala ndenge wana c'est une bonne décision et ça li bien te maman na biso a regretter famille na Kinshasa maman na morgue bango bazobeta mabele lisi maman na morgue bango bazokabola mbongo o batindaki po ba ambome maman na mbongo ndambo bakaboli bambongo nyonso bato bayo opesa na cotisation yango bango baokabola 10 soki par exemple pe 600 bango babengani à côté bakaboli 10 mutu na mutache na poche basepelaki maman ndenge aza na poto atinda mbongo ya libulu mbongo ya Pierre Tombal et le reste po bango bazwa ba gérer mbongo wana bakabola mais maman pe makamnyo su ba service nyonso na poto et comment maman yokani ka makamnyo su na bato a poto ba pesi mbongo na poto kuna na Kinshasa bazwa en charge famille basiliki famille baleli maman minu basiliki balobi ko benga lisusu te voilà ko tindela biso mbongo yo tindi kuna voilà oezole kana kati ya mabota na biso ya Kongo ya ngona esali mawapasi na soni elo otenga etoloba bandeko na biso ya Kinshasa to partout au Bolanda des shows de Nar TV na poto mbongo ekweya kate même awa na poto tozana ba problème ebele elo ni tenga eto baksa ezana ba mama mingi babokola bana baninga ba bebisa ba vie ya bana baninga juste pour la jalousie. Pour maman na biso lobi des shows vinanga e moko compliqué ka makasi na tanga mibali ya kotanga maman kuluta salaka nini akotsa nga biloko na se na nga ya kimwasi esali bien te
soko zaka na mutema mabe na bana baninga eza malamu te fo kotika. Donc voilà auto ngai to lo bana sujet mama na biso yango wana bande kona Kinshasa balingi kaka matanga po mutu apoto atinda mbongo. Soki mutu apoto atindi mbongo bango ba dégrainer ndambo bakundi nango or na poto pe mbongo eza passe. Ba mbongo yango des fois to kota pe ba crédit na sima nango e kangaka ba vie na biso poko zongisa ekomaka problème. Voilà auto ngai to lo bango wana. Soko talingamba alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV au la réalité. Benga Desho Denar TV na basija bientôt le belango. O comme lui comme la bamsusute. Aimez, commentez votre émission. Et Zalaki Abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, ba émission Ezakuya. Ciao.